Mbote na bino balandi ya Mosakoli Shako TV. Toye kosala analyse selon makambo eleki ya mati biso tobetaki la fois passée on s'est qualifié toke mondial. Et ça les qui va prophétie du même pays banganga babimi bato babimi on va nalobaki to gagner. On va nalobaki to gagner. Ya ngo le chaîne biso Mosakoli TV et ambeli biso Simon Kitata Sinze ameka pele ko ndimola biso makambo est ma prophétie wana to makambo balobaki ki on bango bangaki match to gagner. Pour le moment, on est considéré vraiment que on va prophétiser qui peut gagner ou bien que va jouer va être va coco de salle. Oh merci mingi na pesi mbote na balandi Mosakoli Shako TV émission na bino yango merci mingi na bandeko likambo ya match oyo na banti Kongomba mokili mba na Afrique tozali ko la match oyo ya qualification ya RDC tolandeki bandeko leto misusu na ba réseaux sociaux bandeko so ba ivoirien bango kutu bazali ko sepela bazo sepela mokili partout bazali ko la match au tina libanda alors pour likambo itali naria oh ngamna lobaki ngapela landaki na ngango bato etiali bato alima bunda kutu bato alima bunda na mona itadi oh ngamna lobaki to kokani oh ngamna lobaki na baki to oh ngamna prophétiser kibo oh ngamna salaki bakome ko welela oh ngamna salaki chiko mama na nyonso na pona ngai nazomona ngana zo ndima na mutu moko te na kati ngana on ndima bango po misu ba lobaki pe ekokisa mi pe bamso oh yeso ba ka to balobaki baza penza ke ba lobaki pe prophétie penza ke to gagner pe to gagner azali yo ngana ebisa peuple congolais to babaki prophétie bana ba to ko gagner na beso yo mune to ko gagner ngapi na nalo ba to ko gagner c'est que biso pe prophétie na biso ba peuple ya biso ba peuple pe simbi okas biso ba peuple pe to ko gagner match to ko gagner ngaba tuni ba m'intéresser na micro barade bomoni match ko sa bando en tout cas to gagner match to gagner yango to gagner victoire za biso ngapi na na ka si to gagner na biso pe to gagner mama oh eza émission gag comédie c'est émission pour la mingi na Mosakoli Shako TV papa Simon bonso na ni me shaka lo bio ba finga mari pe mingi on est eloko ngo na bita finga ba finga mari mingi par rapport à quoi bon mona makamba bale ba supporter balanda bango te ba supporter ba kana kanda omoni ba supporter la raison bi ba ozo la boye bo beti e katani to katani ba sepelande ba sikaka batana moni ba jouer ne bazana bazana ko biso skoyo peuple tozalo ko biso peuple ba vie na bango na l'état la gouvernement to tindi bango en tout cas boye de biso ezalo ko bazo sala pona biso to sepela so tango erere zali basipporter basika kaka ofinga basika kaka balo bana bango kaka donc na ko bisa meshake na bakamu esika bozali na chancel bemba d'après bino équipe mo nyonso to RDC ba jouer na teno na pesi bino mbote mingi nzambe ndinga zo pambola bino boy apambola bino zo kele so sika na coupe du monde et puis ngana ko ngape na to pesa prophétie na nga so mukole ko salama bato bondi mabake comme na lobia na omoni RDC c'est le premier pays en Afrique noire oyo kendeki na coupe du monde o to 9-0 ezali biso bato kendeki to kokende na mondial biso bato biso na Afrique noire tokenda OK et puis pays pe ko to coupe du monde liboso ata na o te tiba mbule ko ko zala peka kabiso soki biso to dina mute oh Belgique tala bakuzwana te bango to bakuzwana il faudra Congo soit liboso biso to kozwa liboso biso to bandaka suivez les guides biso to kozwa ngo liboso bon à ce qui concerne bato ba pesa ki ba prophétie na bango oh biso to ko gagner oh nani ngam na lobaki nani soki boyete makofi beta ma to beta makofi na mu ide batu bani babunda ngam na lobaki desa ko gagner ngam na pesa professeur mususu abimiko na ngai mu na lobaki ya ngai biso ba pepe biso beto lobaki bato wela wana sele bango te to ba wela te biso ko ba pepe to wela ngote poto lobaki beto ko gagner siko ezaki prophétie ne mama nani yo prophétie comment les sika faut to gagner to agi singa pe beto ko gagner sio ya bino eutiwa ya bango euti koteni ya bango euti koteni bale boke beta na terrain te ni siko ka oh ngamna lobaki non boti toti na mama donc ba jouer so beti ba na bango siko pondi ma prophétie rondi ma prophétie ya modèle nini bon na rondi ma musumu na ba prophétie musumu di maki et kodi sani penza ma prophète zo avec ma solo musumu ba puisque ma ngapena lobaki vidéo wana bozo kusela ngongo te mutilenga vidéo wana te oh bon ngana ko ba bola le kaki tondeni ngana ko ezaki prophétie ngana ko ba nyonso atolongola ezaki ba prophétie bandeko en tout cas vima botika toyoka na ndenga biembalo turo peza toyoka turo toyoka botika ba professeur tolongoli yango oya lobanga ya ngai bino tubofanda nie
ba joueur to betaki basali ba effort hein baki motiver na biso ba peuple bazako beta bale bazo basoki to poliawa to zali kamuna ba peuple na makasi ngebe ba joueur na biso baki motiver et puis na mukonza mboka tie bango maboko pour gouvernement merci Fati Beton au sein de loko moko etikali histoire na kati ya mboka na to Fati Beton batu bako retenir bako ba ke non ezaka na président mo na période ne to kendaka mondial Beton etikali gravé yango na tiko etikali gravé siko bino to pesa ba prophétie botika biso kimia to val to longoli yango sikoyo na bino nyonso to pesa prophétie Congo mo biso tout moko abima bo to bandi siko yango course bandi ya ko pesa prophétie na beti siffler émission gang prêt to bandi bon les kana batevo ba ko bisa biso to ke mondial biso yi soki to ko to coupe moko abisa to ko to coupe to ko boye biso to ko to coupe soki pe ou bien soki to ko longa oyaka yebisa biso to ko longa na demi finale ou bien to ko longa na quart de finale oyebisa biso to ko longa na boye yebisi biso yango na ndenge to ko longwela boya ko bisa to ere yango ko lo batika o to ko gagner te bongo to ko gagner les saloko kibudi yebisa biso to ko beta mto to ko longa to na phase de poule to ko longa na demi finale to na quart de finale to finale yebisa biso l'air yango na tian to ko longa. Merci Balandia Shako TV Moussa Shako TV Balandia Moussa Shako TV merci aux émissions na bino gag comédie kitoko wapi